Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur, shalom, partout dans le monde entier, que le Seigneur, l'Éternel des armées, vous bénisse abondamment, abondamment, que le Dieu de nos pères vous bénisse abondamment, partout, Bozouamani, na Europe, na Amérique, na Asie, na Océanie, Bisobanso, Binobanso plutôt, bo Mesana, Kolanda, émission Parlement Céleste, ou le Kakanakati na EHP Media. Bien aimé, je pense que bo Mesana pe Kolanda, Wabino, Moussal Nanzambe, Wabino ndeko le prophète Richard Nimi, Ndenge na lobaka autrement dit la machine de l'Éternel, Yaya, Nzambe apambola bino, Lelo makambo minene, Lelo makambo kitoko, lelo mabomba mi, oyo babengi na français ba mystère, lelo makambo oyo ba secret, oyo bombama utakala, yaya, esika uzali, benga moninga za pembe na yo, zwa video oyo, zwa message oyo, partagez yango na monde entier, partagez yango na bandeko nyonso, oyo yo yebi, oyo abengami mwana mboka, oyo yebi abengami congolais ataya makila yaya benga ye alanda pe partager eloko parce que je pense que Nzambe na biso oto lele la katangu nyonso, Nzambe na biso oto luka katangu nyonso, Nzambe na biso oto sambe la katangu nyonso pe to sale la kasarelage. Nzambe wana ya solo azana bomoi, Nzambe wana azana bomoi bien-aimé. C'est le prophète Richard Nimi, autrement dit la machine de l'Éternel, devant les plateaux de la EHP Media. Que le Seigneur vous bénisse. Je pense que Bomoni Biso liboso ya emblème ya mboka. Je pense que Bomoni Biso liboso ya drapeau na biso ya Congo, ozali drapeau elembo ya mboka Congo, bien aimé autorité ya mboka. Voilà, na ye liboso na bino partout dans le monde, bana Congo, Nzambe na likolo, Nzamba basakoli, Nzambe ya Aidi na bala, Nzambe na Israël apambola bino makasi yaya, nazali ko invite yo, ko longola makelele esika ozali, ko benga na bana poto na message oyo na bokebi nyoso, et na kata message oyo ya oko découvrir ma bomba mi oyo batama des années et des années, et na kata ma bomba mi oko découvrir et koyeba na kokomisa mutu mususu lolenge bibili lobi, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, la vérité vous rendra libre. Voilà nangonga oyo ndenge omoni prophète Richard, le prophète du Congo, le prophète de la RDC bien-aimé, Nzambe na lola atelemisi ngai pona kopanza ba secret ma bomba bi oyo le kabambula na bambula pona mboka Congo. Que Dieu bénisse notre pays, que Dieu bénisse tous les peuples congolais, que Dieu bénisse toutes les autorités de ce pays, y compris notre président de la République. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci. Mbote na kombo na Yesu Christo. Avant to banda kolobela na lingi to sambela, bien aimé, parce que le sambo et le kinyoso liloba na nzambe lobi, avant toute chose faites toutes sortes de prières en esprit et en vérité. Voilà, tokangi misu yaya na lingi to banda na yo ensemble na kat na le sambo pour tout senga lisungi ya mole omo na nzambe ko guider biso na kati na mamutozo teta lelo na kata masolo otozo fongo la lelo izali kolobela mboka Congo oyo ba mystère nzambe asili ko dévoiler et pas ya musal naye le prophète Richard Nim, le prophète qui est la machine de l'Éternel. Voilà, tout bondeli ensemble. Nzambe na Israël, le Dieu des prophètes, le Dieu du Congo, le Dieu des apôtres, le Dieu qui nous a appelés dans ce ministère, dans cette œuvre, le Dieu qui nous a confié cette grande responsabilité, le Dieu qui nous a envoyés pour parler à ton peuple, le Dieu qui nous a envoyés pour libérer les captifs. Seigneur,
Merci pour ce moment que nous voulons parler de notre pays, que nous voulons parler du Congo par rapport au message que tu nous as transmis. Seigneur, je demande à tout enfant de Dieu, yoka message au Nzambe, pesaye molimo na Nzambe, pesaye mo sosoli afin qu'enkolo pour te liberté pe délivrance ya Congo eba na kotali sama na kombo na Yesu Christo. Amen. Voilà, je pense que bien aimé dans le Seigneur, tolobaka mettre foi, ndenge ma commune en Zambé, ils allaient enseigner biso que confiez-vous à l'Éternel votre Dieu, vous serez affermis et à ses serviteurs, ses prophètes, vous réussirez. Zambé azui récite à Tchenama Boko Basal Naye. Que l'Éternel vous bénisse. Nassina promettre bien déjà les numéros du prophète Richard, ils ont affiché na écran nabino. Izawana. Mais je sais que Okobengangai, Okotuna Mituna, puis Okoluka, o découvrir sous ma vérité et belé, o Nzambe asili ko dévoiler Nanzela Yamusal Naye. Na mesana koloba bien-aimé, dans les saints, que c'est lui qui parle plus à Dieu, Dieu ne manquera pas aussi à lui parler. Je pense que Tozana Katia, 40 jours de marathon de prière, Otozali Kolobla Sir, vaincre l'échec à la porte de la réussite. Bien aimé, vaincre l'échec à la porte de la réussite. Yangote na zolo bela parce que ça m'a bonde li et na 40 jours na bibi que tozali ko bonde la paix pour na mboka na biso, dali pe ko bonde la paix na ba autorité mboka, dali ko bonde la paix na congolais nyoso. Ezala ba o baza na Congo, ezala ba o baza li banda ya mboka bien dans le Seigneur, que le Dieu de paix et le Dieu des prophètes alors Nzambe na bino na kombo na Yesu Christ. Voilà. Bien aimé dans le Seigneur, pourquoi on a le baki que longola makelele, bengana bana, longola soki radio bana ikobeta makasi, diminuer musique na yo, olanda message on a bouquet binyoso, o fungola matope molimo santu, apé ça au discernement, molimo santa fungola pe éliminer miso ya mitema na bino, banso odo mesana même kolanda mboka Congo, banso mbo mesana kolanda ba mission, ozoli kana kata chaîne on Nzambe apambola bino makasi. Papa Jambungu Nzamba apambola yo, Papa Nicolas Nzamba apambola yo, ma fille Fura, que Dieu te bénisse abondamment. Bien aimé, nini tolingi ko lobela na kati na moma oyo so moni le prophète Richard côté lema liboso ya drapeau ya Congo ozali lembo ya mboka, ils ont représenté Congo, ils ont représenté notre pays le Congo. Voilà. Bien aimé, na kati ya mabondeli ebele tozanango, la kati ya mabondeli milai tozanango, tozalaki ko sambela Nzambe. Et bien aimé dans le Seigneur, je pense que message on a zopesa na uti kozango na mukola lelo ya samedi ya lelo à partir ya ba 1h du matin na bana kozo message o nini nazalaki komona nini ezalaki ngai na kati ya mboka na Matadi, na kati ya mboka Matadi nini nazalaki komona bébé dans le Seigneur, nazalaki komona likolo et komaki bébé lumière makasi, likolo et komaki pole pe lumière makasi, lumière makasi ezalaki kongengisa mokili, ezalaki ko éclairer mboka mobimba, bébé bato bazalaki kokama makasi, bato bazoganga makasi, et nini nazalaki komona na monaki bébé dans le Seigneur miso na ngai efungwami, je voyais quelque chose. Ni nazalaki komona na monaki ndeke pembe makasi kopumba na likolo, et ndeke wana na kati na loboko na kati na munoko na ye azalaki na mopanga asimaki na kati na munoko na bien aimé ezalaki ndeke, mais ndeke ya pembe azalaki na mopanga, et ndeke wana azalaki kotala makasi na fixaki regard na nga makasi na monaki ndeke wana eye ko pumba pe ko telema na katikati ya fleuve Congo, et pendant que ndeke atelemi na katikati ya fleuve Congo na bandaki kotala malamu na fixaki regard na nga makasi, malgré na ko banga makasi, mais na fixaki regard na nga makasi na yokaki mongongo koganga na mongongo makasi bebe na likoluta na likolo koganga mosali na ngai pendant 3 fois, et pendant que mongongo zalaki koganga na fungola kimis pe na ndima ki likolo loba na ko kayo Nzambe ko bisanga te ko mosali na ngai fungola miso pe lananga na bokebi nyos ta
tala makambo nazo lakisa yo ezali makambo ebomba basekele ya mboka Congo ezali makambo ebomba pasi ya mboka Congo ezali makambo ebomba makambo ebele na mboka Congo nini ezali komona pendant que nazali kotala na moni ndeke bien le Seigneur ndeke wana abongwani mutu et pendant que ndeke abongwani mutu je voyais akomaki ange na mapapu ange atemi na likolo ya fleuve Congo et ange wana akomaki kolobelanga makambo ebele mais pendant que namonaki ange nazali komona ange kobisanga yote mosala nanga pusana nazali kotuna lolenge nini na koyeba kopusana parce que yo ozali likolo ya mai ayebisinga yaka nalakisa yo mabomba mi oyo etali mboka Congo mais ntango nazokolakisa yo makambo nazolakisa yo eza bobele ya yo moko te po te ngai nzambe nayoki kolela ya Congo nayoki kolela ya basali na Congo nayoki kolela ya bana mboka Congo yango na bengi yo po te ngai nalakisa yo mabomba mi oyo ezali ya mboka Congo mais esili yo komona makambo oyo ezali ya yo kobomba yango te boye loba yango na bipai nyonso na bililingi loba yango po te batu bayeba na kozwa boyebi na kati na makambo oyo ezali koleka na mboka Congo voilà nazali komona malamu nazali kotala bien le Seigneur et ye ko arriver bien le Seigneur namonaki ange makomaki bato misato namonaki ange moko namoni komona bato mibale namoni na loboko ya droite na komona Simon Kimbangu na komona na loboko ya gauche namoni Kasavu bien na mituni bato baza bato basi bakufa bakenda nzambe lolenge nini akoye kozwa bato pe alakisa ngai na kobanga makasi bien Kasavu bona tikala komona ete me na kati na ndoto namoni Kasavu namoni Kimbangu na kata ndoto Kimbangu oyo aliputa avec na droite ya loboko ya ange et na loboko ya gauche na mona Kasavubu bazala ko sanga te mwana yaka to lakisa yo mabomba ya mboko me makambo lobango na mutu nyos ete bayoka yango bien-aimé dans le Seigneur yango moni telemi ngai liboso na plateau ya EHP Media koloba makambo basiminga na kati na loboko nani asimba ngai ange ko simba na kati na loboko na ko lenga makasi na tokaki makasi na kati na ndoto e bazali kotambusa na loboko ba memi ngai ba lakisinga ndaku moko zalika kokanga makasi ba yebisinga zwa fungola ba pesinga ifungola zwa fungola oyo na kuti fungola ba pesinga zaki monene makasi bien dans le Seigneur uta ebotamanga na mokili oyo na tikala komona fungola lolenge wana te na tikala komona fungola lolenge wana te na simbi fungola ezalaki ko peze makasi babisingai fungola kadena wana kadena moko bandeko na mokili oyo na tikala komona kadena ya ndenge wana te na mona nanga ba kadena me kadena ya ndenge wana na tikala komona ngote basimbi singa fungola wana bien ezali ko peze makasi ezali ko peze makasi ezali ko peze makasi et pendant que na simbaki nazali ko kotsa pendant que na kosi na kati na kadena fungoli ni nazali komona bayebisinga ikota na kati na ndako nazali ko banga makasi website te mwana nga ko banga te musana nga ko banga te na lingina la kisoma bomba mi oye batama kala na kati obuni boyeba te wana za makambo ola komona kati na ndoto na ngai na fungoli ni na ke kokuta na kati na ndako na ke kokuta bien dans le Seigneur ndako mokiza kitoko makasi mindako wale ki renfermer kitoko makasi okapena ndako moko kitoko makasi ndeko mona ka ba maison blanche kitoko makasi mena kati nango na mona kiloko moko te ndeko mona ka kelo moko za kiloko la buku moko za ki en or mena za ko tala buku wale za ki en or likolo ya buku na ba Congo ba koma République démocratique du Congo mais likona buku wana bien dans le Seigneur ba ko kombelanga mystère pour la RDC likolo nango pas comme République démocratique du Congo la scène nango be ko koma mystère pour la RDC bien dans le Seigneur na kota la makas et par curiosité na ndoto na ngai be singa ifungula nazale ko banga makas parce que buku wana ya or na tia la komona ngote ba singa ko banga te fungula to pesi ordre fungula bien dans le Seigneur na komona na bandi nanga mudabani ko fungula page kaka ya liboso ona ko fungula bandeko page ya liboso ona fungoli bandeko ebangisi ngai ekamusi ngai na makambo na tangi na kaka na buku na page ya liboso zaki buku yaki monene makasi mais na tangi nyonso te mais page ya liboso parce que kotanga 3 pages
page ali boso na tangaki mina komona bien bien le Seigneur bazalaki ko lobelangai si lo lenge Congo ekangama lo lenge bazali ko nyokola ba congolais lo lenge bazali ko konza mboka Congo bien bien le Seigneur salinga pasi et pendant que nazali ko tanga na bandi ko lela na kati na ndoto web singa ko lela te parce que memi yo poto yeba ba secret oyo zali ko leka na kati na mboka Congo natali mala ni nazali koyeba na ko mona ba kodi moko ba pesa lokola ba kodi moko na ko mitwe ba kodi oyo za ba kodi nazo ko kutanga te ba bisinga kasi ba kodi oyo zo ba kutanga te pe zo ba ta signification nango te yango nde makambo oyo ba kodi oyo e bomba secret ya mboka Congo bien ba kodi moko très compliqué oyo na kadreze ni parti na biso parce que na kolobela makambo yo donc éclaircir en bien mais le lobela ka première partie bien le Seigneur na kata première partie o ba code ba la kisengai e bang singa makasi na koka ikut ko interpréter ngote mais ba yeb singa tika kolela pangu sama ya miso tozo la tsoma makambo parce que délivrance ya mboka Congo et c'est monani délivrance pour le biku ya mboka Congo et si monani nazala kotala malam nazotala ko ba yebsinga code ya liboso oyo zomona code ozomona muto bana ko expliquer nga makambo c'était l'ange de l'Éternel yene bana ko loba mais na yomona fumu kimbangu simo kimbangu azaki na droite na ye na gauche pe na mona kasavume bango batikala kolobate batikala kolobata eloko moko te eloko moka na mona ikaka ange kande mutabana koloba code ya liboso ozo komona mwana na ngai code ozomona yango nde code ozomona e bomba ba sekele ya mboka oyo kasi da fongoli yo makambo oyo ko bombolango moto te kende lobango na bililingi lobango partout soki pe ko pesa mela yo vraiment opportunité o lobango na bakonza mboka lobango na bakonza mboka. Qu'est-ce que je voyais? Na monaki na kata kodi wana ange bana ko talisa ngai. Lo lenge kaka batangisaka mwana bemela le Seigneur. Lo lenge kaka batangisaka ABC na mwana. Na ko mona malamu. E bazali ko ebisa ngai. Omoni kodi oyo batu bayebi kodi oyo zande ba mindele. Batu bayebi kodi oyo zande ba occidentaux. Mais ngai na bengi yo poto yo ba makambo oyo e bomba ma des années et des années. Oyo faire souffrir mboka Kongo bande ko na ngai. Nazo yebisa yo bandeko Congo ezamboka na Nzambe. Congo ezamboka de laka. Congo ezamboka epambwama na Nzambe. Mais pendant que mboka na biso epambwama lelo natangisima ya misu na kati na ndoto na ngai. Natangisima ya misu na leli na kati na ndoto na ngai. Par rapport à makambo na yo kinate na banda ministère na nga uta bomo na âge de 15 ans. Na tikala kozwa ba révélation boité e bangisi ngai. Mais la première partie, naibike makambo tokolo belango. Soki pe toko zwa occasion akumona bakonzi tokolo belango. Bien dans le Seigneur, Nzambe atindi ngai. Aibi singa yomoni code oyo. Code oyo ba mindele mboka oyo eza mboka epambwama. Mboka oyo bien be ko pesa nga na kata ba code wana ba pesi ngai na ba verset biblique. Na kata ba code ba yolo bela pona Congo. Na kata code mepsinga moni code ozomona zali code moko beni mystère ya Congo ba pesika na 3 versets bibliques ozo ba mystère ya Congo bepsinga ba mindele ba yebi ba secret ya Congo ba yebi ba secret ya Congo premier verset be ko pesa ngai ezali makambo na komaki même premier verset be ko pesa ngai bien dans le Seigneur o bombi ba secret na kata ba code wana ba pesinga Esaïe chapitre 14 verset 3 à 6. Ba pesa ngai Esaïe chapitre 14 verset 3 à 6. Ba pesa ngai Sophonie chapitre 3 verset 10 à 20. Ba pesa ngai sous Esdras chapitre 14 verset 3 à 6. Bien-aimé le Seigneur, wana ezala ki page à liboso na kotala. Bien-aimé ange bandi ko bisangai Congo ezali mboka epambwama. Et na kata noto, vous savez que l'ange abandi ko tangisanga makambo. Abandi ko tangisanga makambo lobengi batangisaka mwana. Ayebisinga Congo qui signifie Congo signifie centre. Congo signifie milieu. Congo signifie aussi lieu d'amour. Bien le Seigneur et bankisinga makasi. Ayebisinga mwana nangai. Tu ne vois pas que tous les fleuves de l'Afrique
tirent leur source du Congo, du fleuve Congo. Ba fleuve nyos ya Afrique et tiraka source na bango na fleuve Congo. Abani ko bisa ngai na ko banga makasi. Tango na pangusi même si wana sikotaka bani ko loba makambo. Na ko sepela makasi, na bani ko seka. Pe na bani ko sepela makasi. Alors, au sujet du Congo, les Blancs ont les codes. Ils ont les secrets et ne veulent pas que les Congolais accèdent à ces codes. Abike ba mindele ba occidentaux au monaka bazana code ya mboka Congo, bazana ba secret ya mboka Congo, pe bazana oba bengi ba secret ba code ya mboka Congo. Kasi eloko moko balingi te ke ba Congolais bayeba ba code wana, balingi te ke ba Congolais bayeba ba secret wana ya mboka Congo. Na tuni ange na lolenge nini bango baya ko linga te ke bistu kasi abisinga kasi balingi te ke ba Congo basali bayeba ba secret ya mboka Congo. Bien aimé le Seigneur, alors tant on a comme méditer verset biblique ya Sophonie ni na komona Bible zali koloba au-delà de la fleuve d'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés, l'apporteront des offrandes. Au-delà du fleuve de l'Éthiopie, mes adorateurs l'apporteront des offrandes. Et selon Esaïe 14, on parle de pays coupés par des cours d'eau. Quand vous voyez le Congo, c'est un pays entouré de eaux. Bien aimé, Mboka Congo, eza Mboka Moko, eza entouré na bacour d'eau. Mboka Congo, eza Mboka Moko, eza entouré na bacour d'eau. Le roi na ba fleuve Zambèze, le roi na ba fleuve Nil. Le Congo, c'est un pays des adorateurs. Le Congo, c'est un pays de la promesse. Le Congo, c'est un pays des adorateurs. Bien aimé Seigneur. Si vous voyez même pour te yeba makambo na oloba que Congo ils amboka badorateur, Congo ils amboka badorateur oba oloba la Sophonie pe na kata Esaïe makambo na zuna butalelo okomona même dans la mort de notre frère Alain Moloto, que son âme se repose en paix. Bien aimé le Seigneur, notre frère Alain Moloto, que son âme se repose en paix, ce côté objectif naïe ezalaki que amema Congo na pensée prophétique. Na pensée prophétique. Objectif. Il y a notre défait Alain Moloto. La qui a même ma Congo na pensée prophétique. Alors, il y a un qu'est-ce que l'ange me disait? Le Congo que tu vois, c'est un pays qui est au centre de l'Afrique. C'est un pays qui fait trembler même les Blancs. C'est un pays qui fait trembler l'Afrique. C'est un pays qui fait trembler même les pays occidentaux, le Congo. Mais moi, nangai, kende koloba makambo na bana nangai, kende koloba makambo na bana nangai, kemboka Congo, izamboka ilaka, izamboka kupambwama, izamboka ya Nzambe. Mais ngai Nzambe na sina pesi déjà ordre que Congo ebima na kata bombo. Bien aimé. Tobima na kata burumbu physiquement ne baloba ke démocratie, mais spirituellement tobimate. Spirituellement tobimate. Ya nzamba lobi ke amoni pasi ya bana na ye na Congo. Amoni pasi ya bana na ye na Congo. Le Congo fait trembler le monde. Un juif qui explique une partie de la postérité, un juif qui explique, juif moko azo expliquer une partie de la postérité de Jacob. Une partie de la postérité de Jacob au-delà du fleuve de l'Éthiopie. Bien aimé dans le Seigneur, tikana bisayo, même temps aux hommes pour yeba ke bamindele bayebi code, bayebi secret, il y a souffrance na biso na Congo. Bamindele aux hommes ba occidentaux, bayebi secret. Léon a la première partie makambo na zui na message. Na une heure à l'élo.
les occidentaux bien aimés dans le Seigneur, bazana code, bazana secret. Oyo bazolinga teke ba Congolais ba yeba. Oyo bazolinga teke bisoto yeba. Parce qu'après avoir ko découvrir yango, eza délivrance na biso ndengeli loba nzambe zo koloba que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Yango moni na kata kolela na biso. Tolela ki mingi beme na mabondeli. Komona makambo zo leka na kati na mboka na biso. Batu koloba ke mboka Congo ekomi Sodome to Gomorrhe. To bondela ki Nzambe. Et to ça qui m'a bondeli wana c'était le 15 juillet. C'était le 15 juillet to ko clôturer na bondeli wana. Ya kobonda pona mboka Congo. Et tala Nzambe ay ko lakisana makambo pa le 5 août Nzambe ko lakisanga makambo. Et l'équipe a tant. Bien aimé, il y a un zoloba na yomutu obondela kanzambe kolembate ko bondela. Yomutu luka kanzambe pona likambo na yo kolembate ko. Même yomutu na étranger to lembate ko bondela pona mboka Congo. Poto yeba ke ba mindele ba lingite biso to découvrir secret to code ya mboka o meba bazana ngo bien dans le Seigneur. Ngana uti komona ona kati na ndoto na ngai. E makambo ya bisayo. Bible lobi ala ke la mamabe wa koloba likambo yute pa na Nzambe te. Nzambe na likolo oto salelaka. Aoyoka makambo na lobela yo. Bien dans le Seigneur. Voyons même Diego Cao, l'arrivée de Diego Cao. Diego Cao, le Portugais qui s'est naturalisé. Alors, Portugais, on s'est naturalisé belge. Mais avec un chercheur, Alinga qui a une vérité sur ce sujet. Azana est portugais, mais Alinga a s'est naturalisé à comment belge. Mais avec un chercheur, avec un travail qu'on a mingi pour aller la vérité sur ma camonga na lobilayo. Aluka, atamola pour aller la vérité ya ma camonga na lobilayo. Alors bien dans le Seigneur, le Diego Cao lorsqu'il découvre la mouchie du fleuve Congo, Diego Cao, tant à découvrir la mouchie du fleuve Congo, cet homme dont le vrai nom était Jean-Dick. Diego Cao, Diego Cao, vrai combo na ye, Isalaki Jean-Dick. Isalaki Jean-Dick. Mais batobele ba yebe on a Congo. Batobele ba yebe on a dans le monde entier. Comme on y a solo Isalaki Jean-Dick. Et pendant que il a écrit dans dessus les pièces, plutôt, à Zoua Kombo Moussousou ya Diego Cao, a commis Nicolo ya Mabanga Diego Cao. Or que Diego Cao est une signification en portugais, Diego Cao, mais qui signifie les dieux de chien. Les dieux de chien. Bien aimé dans le Seigneur, dont l'homme blanc a enlevé même quelques vérités dans des livres pour ne pas permettre à l'homme noir, pour ne pas permettre aux Congolais, surtout aux Congolais, de ne pas connaître la vérité. Mais Nzambo to sambelaka, Nzambo to bondi la kabutu le kolamo bien dans le Seigneur. Nzambo na révélé ma kambo et bombama. Nzambo na dévoilé ma kambo et bombama bien dans le Seigneur. Yango na zali ko senga na bana Nzambe surtout ba Congolais. Yaya to lemba kolela te. Et pas Nzambe. Tolemba ko luka Nzambe te. Mboka oyo, je suis un prophète de l'Éternel. Je suis un envoyé du Seigneur pour na mboka Congo. Na pesa kaba message utaki pa na Nzambe. Et makambo na zoloba awa. Nzamba yebisinga amoni pasi ya Congo. Amoni kolela ya bana mboka. Na yebi ke nazana makambo ya koloba, juste première partie. Et nazo pesa sous prophétie onga na opesa. Na kati na ba prière na ngai, c'était message à liboso na eko pesa na EHP Media awa. Ezali nini na monaki nini
les Congolais qui sont à l'étranger, aux étrangers, les Congolais qui sont aux étrangers, message on appelle ça, je pense, il y a 5 mois passés. Namoni ba Congolais, ba étranger, ba komi kobima. Nzamba délivrer Congo. Nzamba pamboli Congo. Namoni ba étranger, ba bimi. Bien dans le Seigneur. Et comme si Kolo, vice versa, lokola ke Congo, yangone comme lokola poto. Bien dans le Seigneur, ba étranger, ba ndeko, ba libanda mboka, o ba olanda, pe ba landaka, le prophète Richard Nemi. Namoni bango, ba komi ko zonga. Ba komi ko zonga. Ba se décider, ba zonga na mboka na bango. Ba zonga na mboka na bango. Bien-aimé dans le Seigneur, Nazali koloba lokola musal na Nzambe, et tant et c'est koki pour la délivrance à Congo. Tant aussi beti pour la Nzamba telema. 3 ans eza ebele, simba message yo mutozo landangai. 3 ans eza ebele, eza na mutu moko a telema. Eza na mutu moko a telema. Oza kozala etinda ya Nzambe na Congo. Yana mutu moko azo telema 3 ans eza ebele. A telema pour la solution mboka oyo. Mais la mona est un serviteur de Dieu. La mona est un loin de Dieu. Ali est loin de Dieu, mais il n'est pas au Congo. Il est aux étrangers. Nzambo toteya, Nzambo to sakolaka, azana bomoy. Que l'Éternel vous bénisse. Ça c'était notre première partie. Yama bombami oyo. Pour te produire kak. Mais nazana makambe belé. Ona koloba. Nazana makambe belé ya kobioba bien dans le Seigneur. Na l'amour qui vers 2 heures du matin. Na bandi kokoma. Na bandi kokoma. Je pense que na komi biloko ebele. Ndenge bozomo na awa. Makambo nyoso. Eza makambo oyo nga na komi. Pona makambo oyo ange na Nzambe. À kisinga pona mboka Congo. Na komi plus de 5 pages. Parce que Nzambe na biso akosakate. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir de ses paroles. Et ce qu'il dit, il accomplit. Que l'Éternel vous bénisse. Nazaliko exauté moi dans Nzambe nyoso. Exautation nanga isa entre même 2 minutes. 2 minutes kaka pour te dire que le Dieu que nous prions est vivant. Que le Dieu que nous prions n'est pas le Dieu des morts. Même bato babenga kana WhatsApp nangai. Okomona na komi le samu pe biyano. Le samu pe biyano. Pote Nzambe na biso za Nzambe oya yano laka. Pour que la prière soit une bonne prière, il faut que prière ezalaka pe na biyano. Parce que prier ezali solo ya moto na Nzambe. Le samu soko no sala le samu na vie na yo. Ezanga biyano yaya za solo sambote na yebi ke yo tozo la nangai obonde la kadeja Nzambe na yebi ke yo tozo la nanga papa yo tozo la nanga mama o sambe la kadeja Nzambe mais tamusus otia ko za réponse le Dieu de biyano le Dieu de biyano le Dieu de réponse azana bomoi. C'est pourquoi je vais t'inviter dans 40 jours de marathon de prière. Au sein de le prophète Richard. Prie avec nous bien dans le Seigneur. Envoyez vos requêtes bien dans le Seigneur. Le numéro du prophète Richard est Ezako Fungwama, de 24h24. Ezako Fungwama. Ezako fonctionner. Le Dieu de la machine de l'Éternel, Azanabo Moï. Le Sambo Pebiano. Priez avec nous ensemble. Quand on a un marathon de prière, Dieu va faire de grandes choses. Même que maman, on a mis la promesse pour la nangai. On a ma situation où dépasser ma yele na yo. On a ma problème de l'Église des années et des années. Mais au ciel, il y a un Dieu qui écoute la prière. Il y a un Dieu qui exauce la prière. La Bible dit cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tant qu'il est prêt. Il
Israël a invoqué l'Éternel. L'Éternel a écouté leurs cris. L'Éternel les a délivrés de leur détresse. Laisse que le Dieu que je prêche, laisse que le Dieu qui m'appelle depuis mon enfance, que ce Dieu-là, à mon aïo, que ce Dieu-là, a balousa elonginaye pour na finayo. Que ce Dieu-là, a sembola le boko na nguya et simba maladi na yo. Place yo zobela, le boko na nzambe simba yo. Yo mutu makambo bongo na kate, olanda ngai. Na tomboli le boko na ngali kolo. Laisse que le Dieu des apôtres et des prophètes, le Dieu que nous servons avec persévérance, que sa main soit tendue. Le boko nzambe et le kotayo et simba yo. Que Dieu te bénisse, toi qui m'appelles. O mesala ko bengangai. Nzamba sakoli asala ngolu. Nzamba sakoli asimba na sakola. Nous avons quelque chose de changer dans la vie. Attaque dossier na yo ba memango wapi. Attaque dossier à Congo ba memango wapi. Congo za mboka ba dorateur. Za mboka ba sakoli. Nzamba kimbangu atelema asala pona Congo. Qu'Éternel vous bénisse. C'était votre humble serviteur, le prophète Richard, autrement dit la machine de l'Éternel. Bien aimé, je n'y manquerai pas. Yako pesa numéro nangai. Eza ba mama ebele balanda kabiso tamzo miso komi passe pona kobenga. Eza na Congo, na Lubumbashi, na Matadi, na Afrique, na Cameroun, na Europe, na États-Unis, partout bozolanda message yo. Ne manquez pas nous écrire. Ne manquez pas botinda bareketi na bino. To sambela na bipo na bino na 40 jours oyo. Le numéro ya WhatsApp ya prophète Richard est allé plus 243 89 87 59 834 plus 243 89 87 59 834. Là c'est le numéro ya WhatsApp ya prophète Richard. Ce qu'on bengi appel normal, ça te sera difficile pour na yambayo. Parce que j'ai trop de charges. Mais na sengi yo komaka ka requête na una kati ya numéro oyo. Nzamba biyano au pese yano na kombo na Yesu. Que Dieu bénisse le Congo, que Dieu bénisse les autorités en Mboka, que Dieu vous bénisse partout dans le monde, que Dieu bénisse la EHP Média dans le nom de Jésus-Christ. Amen.